Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Actuellement là, la maman de Mini Olomide, la première femme de Kofi, s'est fait insulter à cause de Minou. Donc, sa vie antérieure après Kofi est revenue sur les réseaux sociaux. Minou elle-même s'est fait insulter. Cindy s'est fait insulter. Kofi d'ailleurs, n'en parlons pas. Et il y a une autre catégorie de personnes. Donc, je vous dis qu'il y a plusieurs groupes. Il y a la team Minou, il y a la team Cindy, il y a la team Alia et Didi Stone. Et il y a des personnes qui sont neutres, qui donnent leurs avis. Toutes ces vidéos-là, je vais le poster ici, chez Nella NG officiel. Alors, d'autres vidéos sont en français, d'autres vidéos également sont en lingala. Mais moi aussi, également, Narozananga bilingue. Oui, parce que je sais que beaucoup de personnes aiment me suivre parce que je mets un peu le français, et vu que Kofi Olomide, c'est quand même international. Je vous dis que ça brille. Et vous savez quoi? Même Dadju, Makoti challenge à Didi Stone. La vidéo là également, Jani. Didi Stone elle-même, qui prend toutes les parties des insultes qu'on est en train d'insulter Minou, elle a mis ça dans son background. Donc, on a moi challenge mon cowboy. Donc, Minou s'est fait insulter. Cindy s'est fait insulter. La maman de Minou s'est fait insulter. C'est que les gens ne comprennent pas. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que la maman de Minou s'est fait insulter? Tout ça parce que, entre guillemets, les gens disent que dans les lives de Minou, Minou avait comparé Cindy avec Alia. Les gens se sont posé des questions. Pourquoi est-ce que Minou n'a comparé que Cindy et Alia ne pouvaient pas comparer sa propre mère avec Cindy? Pourquoi comparer seulement? Je ne sais même pas dans quel contexte il s'agissait, mais je sais que c'est fait un live où Minou demandait aux abonnés quelle chanson mettre, quelle chanson les abonnés veulent, les fans de Kofi veulent pour l'hippodrome de Vincennes. Et il y a encore une autre vidéo qui y a circulé, on voit Kofi, il a appelé Minou, ils étaient en train de causer, il était dans un magasin, il cherchait des habits pour Minou, et puis il dit toujours que on sait, je vais faire pour toi une belle chanson et tout, pendant que il y a la dédicace de Didi Stone, que Kofi lui-même a remixé sa chanson. Tout ça là, je vous dis, actuellement sur TikTok, ça brille. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui s'appelle un regroupement. Nénéa, elle connaît quand même l'histoire de la maman de Minou, qui revient pour dire que Kofi Olomide a aimé Minou plus que toutes ses filles. Voilà, elle parle de filles, toutes ses filles. Elle dit que si peut-être Kofi était devenu un peu distant de Minou, c'était à cause de maman Alia. Parce que là, vous voulez mettre Didi Stone en première position, quoi. Laissez les autres. Je vous dis, ça brille. Moi, ce que je veux faire maintenant, là, je vais seulement vous mettre toutes ces vidéos-là. Ce que je fais seulement l'introduction. De l'autre côté, Mama Congo, Atumbinde Kotumba, elle a fait une très belle analyse. Moi aussi, j'ai aimé. De l'autre côté également, Chantal Bola, Wana Kutu Mafinga, donc Minou, vraiment, je ne sais pas. Et tout ça là, moi, si vous voulez mon avis, je dirais que l'instigateur de tous ces problèmes ici, c'est Kofi lui-même. Parce qu'il avait fait ça exprès de faire le live avec Minou. Bon, les gens ont mal compris ça, mais le fait que Cindy puisse danser la version remix de la chanson qu'il a dédicacée à sa fille, ça a créé beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Alors tout à l'heure, nous allons suivre toutes. En tout cas, je fais de mon mieux pour vous rassembler toutes les vidéos de toutes les parties, de toutes les critiques. Maintenant, c'est à vous. Quand vous allez suivre toutes ces parties-là, vous allez me donner aussi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de toutes ces critiques-là? Moi, je ne pense pas que la maman de Minou ferait quoi ici sur les réseaux sociaux. C'est sa fille. Si vous voulez insulter Minou,
D'autres sont en train de l'insulter, Aratavi, Didiston Mbongo. Donc, débat sur débat. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Je vais commencer avec l'analyse de Mama Congo, les deux parties. Ensuite, je partirai sur l'analyse de Nénéa qui parle de la maman des Minou. Et ensuite, nous allons chiter avec les insultes Chantal Bola a fait sur Minou, qui Didiston a mis comme challenge. Et ensuite, on va suivre une petite analyse que j'ai prise. La personne était un peu neutre, elle n'est pas pour, elle n'est pas contre, mais là, la personne a condamné quand même Kofi. Et enfin, vous aurez les challenges de Didiston maintenant sur TikTok. Dadju a fait ce challenge-là pour soutenir Didiston parce que selon plusieurs personnes disent que non, Didiston elle est victime dans l'histoire. Alors vous allez suivre ça. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec moi. Suivez. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Si qu'on pas Congolais complexe les belé. Pas Congolais pour être belle, il faut être clair de peau, il faut avoir des cheveux longs jusqu'aux fesses. C'est ça l'idéal de la femme belle chez certains hommes congolais. Il y a longtemps, beaucoup de gens vont critiquer Cindy le cœur, bazo comparé na maman Lia. Bango mi balé, ce sont des très belles femmes. Bango mi balé bazaki ba choix ya Kofi Olomide. Moko ba tiki, moko ba continuer na ye. Eza loko la transport, to konti ba te belé. Oya okita na re oyo, oya ko continuer, oya oketi na terminus. Bon mona na terminus bat bazake belé. Jamais ozo très moko na départ. Et loko kaka terminus ezaka ba te belé eza avion. Avion soki eza la scalte. Bon mona nde batu bakiti, na soki transport eza sans scale, mais transport eza kana scale. Au moins batu bazo kota batu bazo bima. Eza lokola mibali baza destination teke aux yeux na départ okene tina suka. Mobala telemaka, mobala za transport en commun. Oya koti, oya kiti, oya tikali. Ce sont les hommes, c'est leur choix. Si on a batu belé quand on parle de Cindy, on parle d'Alia, vous ne les jugez pas selon ba critères na bango, selon ba qualité na bango, bozo jugez bango na apparence. C'est-à-dire que elle est métisse, elle est belle. Elle est noire de peau, elle est moche. Vraiment, c'est Eza Elokomoko. Eza vraiment, Eza honteux pour nous les Congolais. Quand vous jugez deux femmes, bozo tala bango boye, bozo vous jugez mususu, soit disant parce qu'Aza pembe. Mais qualité na bango biso to yebite, bino bo viva na liate, boyebi qualité a liate, boyebite soka ebosa la ménage parce qu'elle a toujours eu na misala, boyebite soka yebi kolamba. Boyebite, wana fobo tuna ba danseuse o ba fanda na ye. Cindy peto yebiete. Entre les deux femmes, la personne que on peut vraiment beaucoup juger, eza Cindy parce que aza chanteuse. Donc on juge na cadre ya métier na ye, ndenga yembaka, ndenga binaka. Mais na vie personnelle, on peut pas les juger parce que biso to yebi bangote. Toza mobali na bangote, to viva na bangote. To viva na bangote. Mutema mutu to yebite, bozo kanga makaka o, Kofi alingaka Alia, Kofi alingaka Lia. Mais avant Kofi, avant Lia, il y a eu d'autres femmes. Ngana o comprendre te nam taza star. Star na biso eza Kofi, star na biso eza basi wanate.
Nandenga mabete. Soto bito tchana monde ba star. Mutaza star eza Kofi na Cindy. Nandenge ba yembaka. Po yo nandaku no yembaka Cindy. Yo nandaku no binaka Cindy. Alia nana kota nandaku na ote. Po alia kota nandaku na yo. Eza nzembo oyo Kofi a yembela ye. Mais bon, ça l'appelle logique. Quand vous venez parler des choses. Mais attendez-vous parler ou comment? Yo yebe alia wapi. Yamana osenga na ba musicien. À un moment, arrêtez d'afficher vos femmes. Arrêtez d'afficher vos femmes et vos ex et vos enfants. Ça nous intéresse pas. Nous, c'est vous. Michael Jackson a koufa. To monata succès à banana été. To yebita mama ya banana été. Oh, ezaki infirmière moko. Oh, mère porteuse. Ba Elvis Presley wana. A pas quoi ba mona na ena kindumba. Mais ti na vivant na ye. Tebi makam na bangote. Beaucoup de stars na comprendre maintenant pourquoi ba star rebelle. Ba ngana bango ko bibi sa vie privée na bangote. Bino comme ça li a star na bino ndeni. Asi ali a yemba wapi, abina wapi. Yo comme ça li a okokuta ane wapi, aku apporter leo nini na ndaku na yo. Ali azaka ndeti yo, abimina mobile moko yebana, ale divorce ye, komba li etangami, sans Kofi oyeba li andeni. Yango te Alia va rien donner. Azana mbonga kopesa bisote, Alia ne travaille pas, Alia noto monete ko mutu boka za collègue musala Alia. Alia si elle a vécu, to yebi pona Kofi. Na minute yo azoko bima pe pona mwana na ye ki ye Didi. Même Didi, avant comme Didi Stone yelo ya bakimanikina, to yebi pona papa na epo ba yemba ye. Donc à un moment tozonga ka logique. Ezate ko mama kongo zo kote la mutubwe. À un moment il faut arrêter. Vous faites de Alia centre ya Kofi. Donc comme si Alia a terminé sa Kofi, avant Alia il a eu de Mariam Makoso, Souki Myriam Makoso. Il y a eu beaucoup d'autres femmes. Kofi a toujours eu de belles femmes. Eza ba choix na ye. Nana désolé. Soki Alia mutaza star, abimisa blo kasi mobali. Yepe aya na mobali oyo aleki Kofi, abimisa. Pourquoi zo bomba? Po yeba bomba ite, pourquoi yesuko mobali azui? Soki yem mutaza na audimat, abimisa mobali azui, à un moment il faut arrêter. Siko ngai na lobby, on a passé notre temps à dire du mal de Kofi. Même ngana ba mabe na ngaso mabe Kofi mo ye lobby na oloba. Ngana sala ka ngana kokoya lelo na critiquer yo lobby na komisio. Parce que j'ai l'impression que to komi kopé sa batu mususu oba bunda na vie na bangote. Pour que Kofi devienne Kofi ce qu'il est aujourd'hui, eza liate. Bozo nga siko bo kunda Kofi, bo pe sa avantage na lia. Alia linga Kofi, il était déjà Kofi. Na désolé. Alia alinga Kofi entre Alia na Cindy. Nani kutu mutazoko ko apporter un plus. Na bomo ya Kofi. Pour vie à Kofi eza musique. Na minute oh qui travaille même pour apporter un plus na Kofi. Eza Cindy, eza Alia te. Alia c'était une femme au foyer. Oh mobile muta pesie ba kombo banzembo na bozo yemba na Alidor. Kasi Alia a que couper sa mbongo. Sa fille a de l'argent. A futa mbongo pas fali ba yemba ye. A futa mbongo pas ba mission mususu ba valoriser ndenge Kofi a valoriser ye. Comment ça se fait que bino bozo ko apprécier kaka na ndenge Kofi a valoriser ye? Vous critiquez l'arbre. Vous critiquez l'arbre mais vous appréciez le fruit. Touré fali lelo. Kofi muta kela bango. Kofi azamo keli na bino. Ali yandengo koma kotambola bakoma kotambiso butu 2h du matin 3h du matin ozo ke lolanda ka mwana oko fali akebo bino na bolandiye. C'est une honte pour toi. Et longola yo valeur Kofi aloba ke suka ka na baliko ko bima kalibanda te. Parce que tango kaboni na l'homme qui était grand. Photo mona yo pe ozo continuer makambo ki grand. Mais yo alia o kaboni na l'homme qui était grand. Tomonio o mikiti si penja. Oh, comment tambola na mwana. Laissez sa fille faire son époque, son travail. Yo maman, Luka pe, oh, comment kolanda mwana partout, tambola wana. Nde yango bino bokuma kwa kobete la maboko. Mais biso Kofi, aza légende na biso. Azala na ba mama bena, c'est sa vie privée. Mais oyo etali makambo musique ya Congo, aza légende ya musique ya Congo. Tant que Kofi n'est pas mort, biso ba Congolais to kokumisa Kofi. Na minute oyo aza grand oyo atikali ya musique ti ba bozi baza wana bazokoka na bango suma kama musique te ba redi bazolanda yo kanisi mutu lokola redi ya miss ti aya koloba ke ngandenge na za boye mutu asala nga eza Kofi eza pamba redi qui est aussi grand mais à reconnaître
Mais bino bois qui si ba effort on so Kofi à sala bino parce que lelo yo komo beta soki Zénith soki nini okanisi oleki ndenge mama Kongo alobi nino akobeta ta combien de concerts ba ko comparer ka na Johnny Hallyday te jamais ba ko comparer nino na Johnny Hallyday eloko ezangi bino ba congolais yangwana yo soki yo beti ba sali yo batongi sika okomo mona yo leki musicien oyo aleka kala lukuta na bino botika Kofi botika Cindy aboma libala liya te aliya yebi nini eboma libala na ye Cindy sepela na libala na yo mwasi ya Johnny Hallyday abota na Johnny te mena suka ye mutazala na Johnny ye muta bénéficier ba ndaku na ba Los Angeles nyonso. Qui vous a dit que soko balika fo bobota na mobali wana? Qui vous a dit ça? Cindy lia mbongo a Kofi ndengo lingi lia na o libala parce que bambanda aliya pe aboma mabala combien potolo bango bongo bana o nyoso ya liboso ya Kofi wana ba mama na bango bazawa ali ayebaka teke ba Kofi azaka marié ya ndima mabala wana ndengeni sikoyo Cindy peza époque na yenda zozo retraite na Kofi botika mwana mwasa batukimia elle est talentueux azana métier na ye elle est musicienne azo sala musala na ye ali a travail où ali a travail où soki tolobi to tanga pena na France awa retraite ali ya eza wapi retraite ya Lia awa na France ezawap elle cotise où mais Cindy elle travaille oso comprendre ba congolais boye ba kosa la part des choses cet enfant de Didi Stone attend le tata lobité elle va regretter parce que son père loba asala ka devoir ne ya ki papa te tant que son père a fait son devoir ya kotangise ba classe ya ko bimisa ye ndenge ya bima boy papa na yaza kotombola ye toujours partout azoleka na ba émission a rejeté Kibana Moussou likolo ya Didi Stone. Mais vous avez oublié tous les bienfaits Kofi a fait pour la Didi Stone. Donc la Kofi a commis qu'on s'affichait na minou, bitema na bino et baby. Fallait ba minou ba continuer qu'on la rejeter. Ba Congolais bo changer. Bo changer minou. Ndenge mama Kongo alobi na yo. Profite. Liambongo papa minou. Ba benga ba leki na Moussou minou ba Aristote ba wana nyoso ata oya za mutu ezo sala malamu te. Quand ça y est magasin, sombele bilamba ya propre, bon profiter, bon liambongo ya papa parce que vous avez perdu beaucoup de temps avec votre père. Alors boti kabilo kona ba congolaise. Okomona ba congolaise so bazo sala ba émission. Bango moko ba boti bana ba tata. Mais yondo zoko bima donneur des leçons, on va foutre moi 300 €, moi 500 €. Ce n'est pas bien. Didi Stone nenga zawana. Avant Kofi akota na sama belé, elle doit réconcilier avec son père. Didi Stone, ce qui maman no mutatinda kayo azostia na erreur. Luka papa na yo avant kota na sama belé, on réconcilier na papa na yo. Papa na yo à cause de basi 50 Didi Stone, tu n'as pas le droit de donner les ordres à ton père. Parce que yo koli na mbongo wa tata na yo, o vivre na mbongo wa tata na yo, mais papa na yo jusqu'à preuve du contraire Didi Stone, aliaka mbongo na yo te. Parce que Kofi continue à faire son argent. Oso comprendre. Quand Zélate Kofi a koufa, oh, y a un cercueil, oh, je viens enterrer mon père. Non, Didi Stone. Luka o réconcilié na papa na yo, bazo kosa yo. Bato ozo ke no kolanda, ba longo la tatouage à moi na yo. Ba longo la tatouage à moi na, ba effacer tatouage à moi na ye, a longo liango. Mais batouana bazo ye bisote, va te réconcilier avec ton père. Va te réconcilier. Mais ye azwaka vertige a ye na TV. Moi nazo manquer nga respect. Moi nazo manquer nga respect na longo li tatouage. Mais ba manquement au Didi Stone a manquaka papa na ye. Ba piki matin bini soir. Est-ce que bosi boyoka Kofi a l'obamabe à moi nane? Kofi continue à dire que c'est tous mes enfants. Didi c'est ma fille. Bango nyo so baza bana nanga. Aujourd'hui faut bo sepe là. Bano ba liambongo wa Kofi te lelo ba komape ko liambongo wa papa na bango. Bokomi ko yako sale lango ba émission. Comment maman congolaise okoza mutema mabeboy. Bana wana bango est-ce que bazo mériter? Bango batinda ba papa na bango ba neti minou. Yem to yebisa ki mama na ye na Kofi ba kabwa. Exactement que Kofi a beaucoup la minute. Totia, tozonga. Nzembo nini Kofi a yembeli Didi Stone o eleki elle et moi. Totia wo awa. Tota ba parole. Nzembo nini Kofi. Yaya, quantité na qualité c'est deux choses hein. Quantité na qualité. Nzembo nini o Kofi a yembeli Didi Stone. Eleki ka nzembo moko a yembela minu elle et moi. Nzembo nini. Nzembo nini boza awa boloba.
nzembo nini o Kofi ayembela Didi Stone azo mabanga 10 000 mabanga umelela libala ti mabanga umelela libala ezaki ke na kanga motema bode ana bomeli libala bango na kaka ngande mer santa ti suka kokide eza nzembo moko te eza libanga moko te Kofi ayemba Didi Stone abwaka Didi Stone eleki elle et moi Kofi a chanté ça avec tout son cœur Debi bal na ba na bango basi et Mino a sa première fille ya Kofi Olomide. Tant bon ok Kofi a commencé à Mino pour la souci à Didi Stone ayo qui ça Didi Stone monter ma passe. O avant ça peut bon pas yo qui sa maman Mino monter ma passe là qui m'a na minute. Et ça ndé ma Kofi. Pour ami to mo pousser mais elle na bisoté. Kofi pour ne pas te ba langage wana. Kofi a commencé à Mino pour aller que ça Didi Stone monter ma passe dans des manques à Didi Stone. Quand ça s'appelle Didi Stone, mon repose à qui manque à minutes. Mon qui tour à tour. Didi Stone, oh, Didi Stone en équipe aux hommes mannequin, gloire à Dieu. Et ça, lumière, mais bien sûr, ça va destin mortel. Bon, ça va destin mortel. Pourrait. Non, bloqué, on colloque, mais sous promotion, on bloqué, on a une blague, on a un sang. Aux hommes, on se respecter. En plus, la Likambo, place Nini Minou a manqué à l'IA. Pour un Congolais, te déforme information. Place Nini Minou a manqué à l'IA. Et ça, côté Nini. Alors, il y a une ligne, oh, il y a un manque à respect. Minou, on s'en live. Donc, biso mon coup awa, tout ça, va qu'on y fouati. Bako finga ne bele to finga naka. Bako boma ne bele to boma naka. Bako kabone bele to kabonaka. Et ça, pour la bata commentaire. So, biso mon to zaka chaque jour, to maîtriser la bata commentaire. Bon, minou, mouto a qu'on y fouati. Bon, biso mon to zaka, bako finga na auto finga na kembele. Réseau ça raté. On va quand la live. Balobi na okuna bobo ino moto mesuki ozongisi sans pour autant omona oyoka. Biso moko to vanda ka tongo meli pourquoi? To boma na rapport na bato ba commentaire. Minu on sa live na yi, on sa promotion ya papa na bango. On cha banzembo. Bon pona nzembo nini obo ni ebeta na hippodrome. Bata sinzi ba ya ba poni nzembo o sinzi. Bata ali epai ba comment pona. Minu alors ça sans arrière-pensée pour aller au commissaire Mamba bato nyos besoin mon premier degré manque à respect zawa a combien choisi yo ça mon elengi bandira papa bango bon pona les qui ambiance y émission les qui ambiance y a live na yé bon commissaire manque à respect côté ni mais nous n'a plus le droit. Bah, biso nyos ato sala ngot. Donc, monsieur maman li on dit maman li aza sainte. Te? Donc, ndé la zaboé, minou, banze moi so ndé papa bango. Minou azo rattraper les temps perdus. Yé na papa bango. On fait vraiment promotion. Bah, trop ba yé ba ko commenter ba yé. Non, on met sur Alidor. Non, on met ni boy. Minou, c'est le plaisir. Minou, ma voilà, t'es pas fan de tata na yeba pour la banzembo, faut mettre la hippodrome. Et puis, nous, on y minou, ponzembo, alors, bah, tiens, comme moi, lia. N'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi? N'importe quoi. Minou, tiens, comme maman, bino, tiens, mon nion, au tata na yemba. So ba ina comme ça mon concours officiel banzembo na ye tata ba mwa yemba ya banzembo a Kofi azaka na plein boy ya babia yemba banzembo ni ndepe minou azaka na plein droit ya kocha banzembo eza tata ba nga tia komba mambweni so ba ça zango concours ça zango concours muto ko empêcher que un moment pe tout ça ka banaliser mo pe tout ça ka juste bona nini pour l'histoire asa mannequin. Pour dire ça dans mannequin, oh, pour aller loin, aller à Kofi pour un bon, aller à Tikara, on a Kofi na bolimbo, solo tel qu'on se les dise.
Parce que tant amoni moi na zui abomi libala moko kanga motema nyoso kanga kawana. Pour tout le monde comparaison. Maman Minou bazaya ba richité. Bazaki moi ya famille normale. Batangise na école bien. Kofi a posé que maman li a avocat, maman li a tanga. Anda ma bête sans qu'on manquer respect. Maman Minou obo finga lelo olingi bo miselo kwa papier. Qui moins appelé ce côté ça va dans l'intérieur dans la kalawana waouh elle voit le lot ça moi na jiwens ba qui moins attend kala ba 1970 elle voit le lot ça moi na jiwens autant c'est l'école française na Tasson maman Minou attend kuna asisa bosangani a moi so pe ba lemba kuna ko to ba kolamba ko fils pe commune nyangwana mais la commune normal maman lia malwe kati Maria malwekati bango nyoso ba basi a kofi bango so ba mi koloto respecter bango to diminuer mon côté maman kasi na lemba kuna ko to balinga kofi bolingo na bo mwana bolingo na ko ba kata na lipa ya eko ofera yembazi to linga na ki na ye na bolingo héritier scram mikolo ta bolingo na ko olinga no bolingwana oye loko te wana en plus alors mbongo te yo basera na ku mamba ki jingo sala na ngote bolingwana ko i ezaka gu bote mana sanzete bolimbo ko toi pas mo toi pas ane ko zo su 45 minutes ko to beto na ndako na bunga ya kiba na bunga na kiba ici c'est la 13h na surtout qui na commanda pour 18h le là toi pas Elexarata bolingo yango wana mama lia lingi kofi déjà kofi au milieu de la saba kuku ko banzanga na photo de aba emba ba elle et moi ali da kofi a succès donc comment dire na ndex na ndenge nini pour moi moi c'est kitoko moi c'est kitoko akata coupe akataka coupe pozo tutamona ke na palais de la justice kala na bana kofi a mwasi mwana kofi a linga koleka mino azate Didiston ayeba série a réseaux sociaux abon azaki ba série réseaux sociaux eza ba série o TV zali TV ba chaîne ezebele mais bon tout na bata karate bata série bata 1960 quelques 70 quelques 80 quelques ba série kofi maman Minou na za bolingwa kofi ya bomwana ka ndeto zabwe na ba âge na biso bwe avant to linga mobali to calculer mais bolingwa nzela classe ezaka gu eleki bolingo nyoso bolingwa nzela classe o mobali yo zwao liboso école amemeli yo sac botambola makolo nzela bulai mais bomona ngo pembeli po botambola bobeta masolo bolingo nini eleki yango véritable amour nini eleki yango qu'on se le dise pour maman Minou atanga na maman biso na internat wa Kimwenza batanga maman biso na Kimwenza bayo silisa na bosangani ngai réseaux sociaux te maman biso beta sonde confiance zako ya kozwa Marianne na école bolingwana ni eleki yango po bolingi bocha le roi il y a kofi linga lia koleka Marianne faux et archi faux et ngani la bobi kenga côté la kofi na côté la pesindité mais tous à la juste to bamba Minou mabanga po seni lina petite sœur notenga na mongo mutaza mkona ngate ya tokute na kimkolo benga petite sœur ndeni kofi maman Minou aza bolingo na ya bomwana ya kofi olomide mopa o mokonzi te ali aza bolingo na ya kofi olomide mopa o mokonzi maman Minou aza bolingo na ya Antoine Angwepa maman Minou bolingo na ya Antoine Angwepa bolingo na ya bana classe
bolingo na ya ba na classe mobali no mo boya jeune garçon a ko zona na classe boko si ça dépend te batakala bayebi bilo bokanti ndi ali akimi libala ali amosa liboso akofia kima libala mama aminu pa kima libala po bozo ya koloba par rapport ya ndenge kofia zole la didi oh boye c'était boye histoire tin sobo bolivre to sa bemi sobo bozonga na kalati bo mika ko se la commission ennemi parce que tu es collègue de fond la lève comment manquer ba tout ba respect minou respecter ba bonnet na yo respecter ba biloko teka activité na yo mukwane sala ki bien na moi qu'on a virambo na live ah c'est mon papa tout ça là le lo commence la publicité papa Kofi Olomide pour Didier très bien se passe toi tu joues avec les gens ta ma kambusko na bando bimisela fais attention respectez maman Lia respectez Cindy les deux là ba maman ko kasate so tambola na Cindy za moi c'est tata na yo keba petit dans la promenade Cindy te petit aux bordir moko petit royinanga ba tata Didi aza très méchant si je te respecte-moi OK maman Lia za camarade no to sala ba comparaison maman na vandi na libala na eta maman Lia vandi na libala te maman na mino to yebite suri bobo papa maman na papa Kofi Olomide babota bana mibale mais boyoka na circulation te petit keba so za posa ko manquer ba to ba respect a posa manquement de respect yo quelle éducation ba pesa yo okende ko manquer okende ko sala ba comparaison banda mokile banda ti mokile zo kufa to mona mama bongo tapiso mwana Olomide keba petit to ko tindo sala test de deni na verambo zo mona des ke na obeta yo petit keba kolongo bi misabitala laisse-moi tranquille laisse-moi et toi là laisse-moi lobi na ko pesa yo conseil. C'est toi qui vas savoir le conseil. Tata moi sinon à Londres, maman riva. Pesa moi dans nos conseils. Azolinga ko tu so sous bazong so na miniature maman rifa. Comment est maman rifa hein? Na bi comme les mingi te na bi ka komba famille ba lia. Ya yene ba mingi te maman rifa. Pesa moi dans nos conseils. Yo zane ti maman na libota pour confier à moi na mobile, yo za moi na mwasi. Pesa moi na conseil bende matoi. Yoza mama rifa nga na comprendre ma monsieur chika ka ba laisser aller bo ndenge nini ya bota potelenga live to na po mena bino ni fa moi maman rifa bino so lobby banalise no bozo lobby pas de distraction to tapoter live yo fo benda kabana na mato yoza ngola mama lo so virambo azate na mokili virambo za na mokili amona bakokone façon de parler lo so virambo azate mama rifa yo fo ndi o gira bana ba virambo neti petit wana mino zo bunga to kobosa na pembe na ba make up na chaka oui déjà et puis il y a diversaire où ils ont tout mon Didi Stony pour dire que tout mon Didi surtout tu es Didi na sac na t'as ce qu'on a déconné ma belle on déconnecté alors t'es malade Didi t'es Didi les millionnaires Didi est un star respectez les mamans de Didi Stone parce que Didi il respecte ta maman jamais la mona Didi a sali comparaison tu es maman na yone de logo sali ba fan ali ya ba sepelité ba fan na Didi ba sepelité yo ba fani no baza banani ba fani no ba koma ba banani ba minushi ba fani na biya ba minushi bo pekisa mwana na biso yo bo pekisa leki bo pekise mulongo na zo linga kota na ko sukula ye akokima mbango na police ko sala plainte okokendo ko sala plainte ko kansa to so sali plainte Didi ko yate Didi ko yana sola na Didi na téléphone je suis tata de Didi Stone keba naza lega lia malobé legate petit ça attention OK respectez les gens comme yo komi TikTok que zo mando bête so ba bordir ya basa ba tata na yo petit ozocha Cindy ni erreur petit tika mama sa comme na paix tout ça le concerne biso mnene na hippodrome minou ndenge moye bimi boye yo po comme na maladie po okoma ofon la réseaux sociaux quelle éducation o sala nini yo na yebita tanteka ka biloko sala activité no dem so sala ke loko no mo boye c'est bien pour toi moza mwana star to ko benga yo mini Olomide bon te et so mona Didi Stone font les live lundi et mardi ils sont mona mardi et vendredi Didi Stone font les live question réponse o émission za ya lobby nous le na yeliote nazo peso ka ke ndisi ke tata demain va descendre
Pourquoi on a un problème? Ça fait 2 fois. Na yebite. Nazo kanisoza bien éduqué. Comme moi na malamu olomide ya malamu olomide mususu ya malamu. Tala tikanga na vanda moi noyo. Laisse-moi se reposer. Laisse-moi tranquille. Lena koloba awake. Didi atikela au place. Na kokomo akanga ba monelanga commissariat comment l'église na bangoka na ke église soko kika moto na ke église wana ke akeluka commissariat inspecteur judiciaire bongo minu le kozo ya koloba makambo so la ba comparaison al maman Lia o aza ma sœur Alidor. Écoute bien tale longe na ngengeza na bota maka mwindo la famille wana sikoyo aozo yana ba comparaison ka Cindy est-ce Cindy mutatindi yo tala tika biso tozana ba concert na biso papa RVA wa les 7 ya wa les Gaulois acheter les billets les gladiateurs acheter les billets en tout cas concert zaka les 7 yo combien de fois ba tindi yo papa na bino zana concert na hippodrome papa na bino zo beta yo makambo bandi ko yana ngotala olingi batu ba des bakende ko zonga ba billets ozo ko biso ba problème point biso to komi kimia Kofi Olomide pour concert ya Kofi Mutunyo sur Okotango. Na bana biso nyonso toza déjà na programme ya concert. Ba comparaison ne wuti wapi ya Lia na Cindy. Bongo pono tsaki mama bino na place ya Ocha Lia te bongo mama na yo. Mais ndenge donc en fait yo no mona Kofi Olomide te soki Nathalie bien. Ta mère elle est ou ta daronne. Pono tsaki côté na te moté mama na ote oche na Cindy. O comparer bango Cindy na mama na yo. Po bazaka ka pe bambanda mage ba libala ezalate bazaka ka bambanda minu ozana souci te que ndoko ko luka frère na yo ozong sa molimo ne bien on pas besoin de problèmes s'il te plaît on analyse lobby pour tu manques du respect à maman Lia est-ce que c'est Kofi qui t'a envoyé je crois pas viens ça concentrer la conseil et hippodrome viens moi bête musique kala et si comme besoin de se retrouver hein et si quand on bine bilingue. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà la famille na lobaki na koya na analyse nanga. Voilà na analyse nanga par rapport ya papa Nabiso, papa Gold, papa Double King, papa Mopao, papa Kofi Olomide et aka papa Antoine Agwepa. Le roi, il y a royaume, il y a ba Olomide, l'empereur, il y a empire, il y a ba Olomide. J'espère que bon vidéo nanga moko na chewa na boki nenge papa zolo bazo sala ba remix ba nini tout azana besoin ya ko sela minunzembo tout. Na analyse nanga na eko comprendre que papa aza auteur ya makambo nyonso oyo. Parce que papa aza seul mutu oyo akoki ko sangisa bana lelo. Oui. J'ai compris ça aujourd'hui que Kofi et Moko azo continuer kotia bana na kati ya conflit. Oui. Nazoebate qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce que papa azo comprendre que no bana bakotikala ka bana ya za papa? Tilenge makambo ezo kende boye, la famille na ndenge ya mabete. On n'est pas contre Kofi Olomide. On n'est pas contre Menou non plus. Ni contre Didi Stone. Mais ce qui te tient makambo en place, total, vraiment, ni makambo ezo kende ngai. Na ndenge analyse nanga. Kofi aza auteur ya makambo nyonso o. Ba discorde nyonso so ikala kati ya famille na ye Isaïe. OK? Wana eza avi nanga et na senga ko partager ngona mutute. Eloko ekamsinga ulongoli kombo ya Didi Stone na libanga, on n'en disconvient pas. Et ça qui nse mboni ondo muto sala ki Didi Stone singa kite yo chai. Nenge po yo sengi olongola ye yo ndepe kaka. Vous en avez besoin ya kolongola. Longoli. Mais ya ko annoncer biso ke zo c'est la minu nzembo. Et ça problème te. Et ça mbali boso c'est la minu nzembo to so yembe la minu. O yembe la ye. Et tu as ce plein droit là ko yembe la ye. Pas à moi na yo. Hein papa? Mais comme ka kusala ngona ndenge ya compétité kobebisa empire na yote uzana na bon moyi
koluka kobebisa eloko yo construire na pasi te bana na yo baza vie na yo mais soki lelo oza na bomo ozoka kosangisa bana wana te papa lelo ata so okufi opema na kimia te ezala nzembo ya compétition te ezala kaka nzembo ya normal papa yembeli mwana mais ezala pe te mpo ozoprouve mwana mosusu non mais eloko kana sepeli didisto na oya te na nyonso boosala aoya na ye. Attends. Où est-ce que tu es? Oh, mon pilou. Mon pilou, la star Miss Univers. Regarde, entre ça là. Tu vois ça? Non, je vois pas les détails. Alors, ça c'est la chemise. Ça c'est la chemise. Regarde ça. Et son pantalon là. Ça, et ça, et ça. Tu préférerais quoi, toi? Tu as vu, non, c'est salopette. Comment on appelle ça? C'est ça, combinaison. Combinaison. Le dos ouvert derrière. Le dos ouvert derrière. Ok. Qu'est-ce que toi, tu aurais préféré? Ben, la combi, elle est faite plus jeune, hein? Oui. Plus jeune, plus actuelle. D'accord. Donc, tu préfères la combi? Oui. Ah, je savais que tu préférerais ce qui est jeune. Hein? Oui. Miss Univers, le meilleur est à venir, je ne dis pas plus. Porte-toi bien là-bas, mais si tu vois là-bas des choses qui pourraient me plaire, appelle-moi en vidéo, n'hésite pas, et je fais le reste. D'accord. Je t'aime, je t'adore. Moi aussi, papa. Allez, bisous, bisous. E yakana bondela yo diristone diristone. Non mais Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya potepela. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.